Ça marche ensemble. Mais na place nanu na lobité. Peut-être kozala kaka na Lubumbashi, peut-être kozala na Kinshasa, peut-être ekozala na Congo Brazza. C'est-à-dire ceux qui osa intéressé, osa ngunza solo, tu es un vrai combattant. C'est-à-dire makambo koinana, ba jalousie, ba critique kozala te. C'est-à-dire okoya, soyez les bienvenus. Unissons-nous, l'union fait la force. C'est-à-dire na unification de tokolonga. To sengi bino banso et ça moi jalousie te, to triaki te, to lansaki message et pas angunza nyonso. O se sentir capable aya na katanga. C'est-à-dire bambuta o ba vrai combattant, ba se sentir capable, baza vraiment connecté. Baza na milimo na bango eza pembe, Rome takatifu baza na Saint-Esprit. Bae. Et le reste, je sais que vous avez aussi le Saint-Esprit, vous avez aussi l'Esprit, mais moi, gros dos, c'est-à-dire moi, test, orgueil, de botikali. Tutoke ni mule, tutoke mule bitu, tutoke, tutamonea, tumoangaririe. Moi, je moangaririe. Surtout, nga oyo fumukito. Komekate, kolobake, total la e, bokolera. Nous sommes encore des jeunes. Nous avons abandonné tout. Nous avons abandonné l'ambiance, la jeunesse. Tokomi lokola bakoko yakala. C'est-à-dire ce que lobby total la bango okomona biso. Et puis okomona évolution, okomona kaka progression du jour au lendemain. Nous vous invitons du 28, 29, 30, 31 à Lubumbashi, toza na avenue Kanskout, na niveau ya marché Moïse Kasapa prison, na ville ya Lubumbashi, na province ya Okatanga. Soki olingi ozwa biso na nzela ya telefone, toza numéro na biso eza plus 243 code ya mboka. Soki osali D plus 4 ça fait 6 plus 3 ça fait 9 chiffre en fumu kimbango 99 250 97 50 99 250 97 50. Kama pega numéro 54 kwetundi. Vitabe baya kalunga banale mtu. Vitabe baya kalunga bakwete. Vitabe baya kalunga bana wanka. Mwe vije kalonde. Kama mwe sembele utakamchira utakamchira onda chile dinyo kwa kumshia. Baya kalunga mwe sembele mchimengo akasema mwana mungika shiko mchima. Mwe vije kalongo aye kisturembe. Watamilo kwanza mundamwano. Nanshi bana wanka. Nalelo chifuti ya kwanza na pesa wa makolani mumwe pesa wa maji abeleza bukani amakamuno mtonto kakusungana ulanda wapwa chabaki no chocho wani takukumbuka nanshi wa mama ni mitambo sina kisi nemi tele kumbuka shinjaleza mwangi leo ngara watoto yako wanashimama ndona itela kimpandi bitamokuyala baba bana kwa kutuchika mumwe bankambo mwakote bankambo mwekarishi bapumishike na sala na nguvu na uwezo Oh
na kazi yake, 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 na kazi yake. Balongo 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 wabaya balunda babaya bane bankambo besele majense wape bukomo longa bingerengere ne bimoyeka nanshi bimoyeke bilongeke wampele ni mongo de bane bankambo bane umboeleza wabatatu kikashikilume bane besonge kilume kikashi bane besongele kilume kikashi bane besongele bapesaki ngai nani na peseolaki makasi wankambo wakumai epai ya bakoko ya mai bisimbi ya mai njokule nilitokea nde kote na utaki wankambo wetu wa kwanza mwanamke bakoko na biso ya liboso ya mwasi mchako wetu tunamuita Ngoi Kibumbelongo na munoko na biso tobengi ye Ngoi Kibumbelongo. Wakongo wanamuita Zalampanda na Kitelekinambo. Eka bakongo babengi Zalampanda na Kitelekinambo. Bakongo ba Brazzaville ba Makongo wanamuita Kenge Lufuma Kitelekinambo. Babengi Kenge Lufuma Kitelekinambo na Brazza. Kenge Lufuma Zalampanda. Kenge Lufuma Zalampanda na Brazza. Njo aba basha kunipa mwanamke na mwanaume. Nde oyo basi bapesi ngai mwasi na mobali na nzete a. Abakumbi wake kubulongo hapana. Bakelaki bango na mabele te. Bo barumbi waka ku sauti ya Mungu. Bakelamaki na nani na liloba Nzambe. Mungu akasema mwanamke na mwanaume bakuyeko. Nzambe alobaki mobali na mwasi bazala na banakuya pe bazalaki. Bashoboko ba fabriquer mu kabulongo. Sanke basala bango na mabele ou bien ba dessiner basala bango eloko. Yele uwezo natumika kanayo. Nde nguya oyo nasalaka nango nentronizaka ba sultani wanaume na intronizaka ba chef coutumier ya mibali na intronizaka ba chef coutumier banamke na intronizaka pe ba chef coutumier ya basi. Njo maana nde signification ya nzete oyo bomoni na lobo. Ibuchanga njo vile baritokaka nabo mu mai. Mayaka wana nde bongo babimaki nango na mai. Njo barinipaka yo. Nde bapesa ngango kabo. Sadia aina ya kuza. Eza ya kosomba te. Aina ya kufabriquer. Eza ya kufabriquer te. Njo iviri tokaka. Nde bongo ebimaki epa ya Nzambe mokeli. Kupitia bankambo bakumai. Kolekela bisimbi ya mai. Aina mimi nilibafungaka yo hivi. Ezanga nde nakangaka bango yango boye te. Njo vile nilibakutaka wenye. Nde bongo nakutaki yango pe basi bakangaki yango ka bongo. Njo mukombo ya bankambo ya kwetu. Nde nzete ya bakoko ya epa na biso. Njo usultani wa kwetu. Nde bokonzi na biso. Namikaribisha mu nyumba ya Nyanshi. Na kotisi bino na ndaku ya esobe. Juni kiasilia. Parce que eza bokoko na biso. Nyumu nafika kwa mulopwe. Po bokomi epa ya mokonzi donc bokomi epa ya chef coutumier. Ndio pale mnakuta hivi. Ndango bokuti boye. Kama nakuta kilongo kile tuliweka malata. Sio bokuti kilongo wana tochaki batolo. Njoo ya kibengo kya watu wa dunia. Eza po bato wa mokili bazoloba ebele balobaka trop. Basema ni bumashikini ka tuneka Nyanshi. Parce que balobaki que ce toche esobe eza pauvreté. Ndio pale tuliweka ile malata. Ndango tochaki batolo wana. Sino karibuni tena ni kwenu. Toyambi bino lisusu epa na biso. Karibu tena ni kwenu. Toyambi bino lisusu epa na biso. Karibu tena mu bulongo. Toyambi bino lisusu na mabele ya shimimukulu. Hii uwezo muku nayo. Nguya oyo bozanango. Hii uwezo ya baba Kimbangu. Nguya ya papa Kimbangu. Iku mfano wa mchangaji. Eza lolende ya nzete ya mbila. Haikufake wepeshi. Ekufaka nokite. Inazekaka. Ekolaka nde. Hata mpepo inakuwa jai tukunita. Hata soki mupepe ndenge nini ekolongwa te. Ina maana mtu akufa babiani. Donc elakisi ke boko kufa ba jeune te. Mutazeka. Boko kola. Yo sauti ya nkambo Kayumbani. Nde liloba ya koko Kayumba pesi bino. Mutazeka. Boko kola.